Bonjour bande konanga, bonsoir ezanga mamluba. J'espère que vous avez malam biskanyo stu bozali. S'il vous plaît, vous partagez le podcast à mamluba nabino s'il vous plaît. Comme ça encouragez kanga ipe n'est-ce pas? Nalobi na bandina na ba chrétien, les chrétiens. Peuple congolais basali bino nini. Na tuni bino avec vos pasteurs. Peuple congolais, peuple zaïrois, basala bino ba chrétien nini. Te boyebi ke lelo na ye lisusu kaka na esprit ya kutoloba na ba vérité. Hein? Par ya ba politiciens zanango wana c'est déjà établi que les politiciens congolais s'en foutent du peuple congolais. Wana tosito yebi na biso. Mais natali sikoyo groupe mususu ya bato bazali cauchemar ya mboka wana o bazali ko contribuer na destruction ya mboka wana. Et ce groupe de gens là on les appelle les chrétiens. Et quand je dis les chrétiens, et vos pasteurs nabino badeptes. Mboka wana Congo et salibino nini. Peuple congolais basalibino nini. Vous les chrétiens. Un petit enfant congolais salibino nini. Que mwana wana ne peut pas avoir l'espoir de vivre dans un Congo meilleur demain. Parce que kozana ba espèce ba groupe moko bat qu'on appelle les chrétiens qui occupent ce pays-là. Hein? Lisumu ya un enfant congolais à la canine na mokili ya batoyo. Parce que na mboka esika nzamba tindia na mabele wana y a un groupe de gens qu'on appelle les chrétiens leurs pasteurs. Bino bozana droit nini ya koinduire mboka na toujours une erreur, vous les chrétiens. Pona nini boza mitema ya mabe comme ça, vous les chrétiens. Pona nini vous êtes au lit avec le système qui oppresse et qui fait souffrir le peuple congolais. Peuple wana basali bino les chrétiens nini. Fausse église, faux prophète, faux enseigneur, peuple zaïrois basali bino nini. Mutema mabe na bino ata bolingo ndambu te. Sinaki christianisme na bino bote akabato, yezo te akabisa bolingo, yezo te akabisa bolingo. Même les blancs chrétiens, bango mutu ba biso religion wana, ils aiment quand même leur peuple. Mais na tour na bino boza mitema mabe boye, pourquoi vous les chrétiens congolais? Chrétiens congolais, en tout cas, boko komelanga lelo réponse. Peuple congolais basali bino nini. Banwa mikie nanu bazu ata option ko manifester leur volonté te basali bino nini. Pona nini bozo ko arracher bango même leur habilité de vivre en paix. Pona nini bino ba chrétien bolingi te ke congolais jouir na bénédiction nzamba pesaka ye. Mutemo ya mabe eza retrouvé na kati na bino ba chrétien. Bo wuti nango wapi. Boko c'est la satana makambute. Parce que nga ipe na kotuna bino. Entre le Satan et un pasteur, qui est réellement le fils de Dieu? Bande ya bandoki. Bato mitema mabe. Bato bayako fingisa Yezu. Le premier bateau ba yina Yezu avec passion na mutema moko ce soit disant les chrétiens. Parce que nyonso bino bosalaka. Ezaka ka po Yezu abima mabe kaka. Bino bozana makambo bosalaka pona ko encourager bato bakende vers Yezu. Comme quoi? Ha? Ki moyibi na bino? Ki lokoso na bino? Ki bundumba na bino? Ki mutema mabe na bino? Comme quoi bino bosalaka bomoni ko encourager batu balanda Yezu na bino. Menzela na bino. Soki yango nde po mema batu na lola tondima lufelo. Parce qu'au moins ndenge bolobaka que le Satan de mettre à lufelo. Mais au moins le Satan le fils de Dieu. Bino nebite vous appartenez à qui? E bongo mitema na bino amabe. Satan mtasali saka bino ango. Tala batu mobimba batu lokuta. Oh Satan sali sibiso makamba mabe. Satan boy. Satan lingahane kutu bino te. Et puis botanga mabe nini Satan sali saka bino. Te lelo to solana nou vérité. Hein? Nga ina lobi Wuta! Existence ya Satan nango ndenge bobaka le Satan. Botanga mabeni ni Satan salisa mutu. Oh! Mais le mal que l'homme fait, est le mal qui est retrouvé avec la nature de cet homme-là. Le bon Dieu, le Créateur, a placé dans l'homme qu'il avait créé le choix libre de choisir. Hein? Il a placé à l'homme la vie et la mort,
Les conséquences et la bénédiction, muto ponanzela. Mais le Satan, par définition, a un chérub, un des chérubs que Dieu a créé. Le chérub, bolobi baza ba angelou. Le Dieu, le créateur, appelle ça ba angelou, le choix de choisir. Veut dire que quand un ange dévire le chemin de Dieu, ange wana se rebelle kaka. Mais une option que pour nani le bon ou le mal te. À désobéir, bien sûr. Mais un choix te. Mais na ye mutukutu basala za condamné à poser kaka acte aza na habilité ko choisir te. Na yo mutu ba pesa choix. Ti na une seconde avant ça la mal, il y a la voix là en toi qui te dit ne fais pas ce que tu veux faire. Mais tu choisis quand même de faire le mal. Wapi yo moni Dieu doit punir sévèrement. Alors, oh, le serpent était le Satan. Nzamba lobaki na nyoka kokala bana libumo. Ok, ce que nyoka kokala bana libumo. Mais le Satan konzaka mokiliti. Nyoka konzaka mokiliti, hein? Alors, mais ce que Nathalie Malam, c'est Adam et Ève qui ont porté une très grande punition. Pour Adam, il faut quand même pour Lia. Adam, il faut quand même pour Tonga, pour Zalalaise, il faut akitsa motoki. Serpent souffre kanayeta. C'est le serpent n'a aucune responsabilité. Akokia boti sundoli nebana ne wana kena ye ya vivaka na ndenge wana. Serpent n'a aucun souci. Et ce que tu as le Satan, azo ko tambola na mokili ya batu. Soka se fatigué à kena présence ensemble ko pesa ba compte rendu. Yo pour que na présence ensemble fona no kufa pour que ndokutana na ye. Siko ki nani mutu penza zalaka puni sévèrement. Mais yo mutu ba pesa chouati. O sala kama be na yo poza mutema corrompu. Olingyo sala mabe o Satan sali sako mabe. Nyoka zalaka très à l'aise. Très à l'aise. Bosu ba mona nyoka beli dépression. Bosu ba ka nyoka banjo se lamenter pourquoi kala bakanase. Bosu ba ka nyoka zo ko envier qu'elle fallait ka fanda na kiti azala na makolo na maboko. Hein? Oh, mais yondo se lamenta kati. Pasie, enzambe, mukolo nini. Mais nyoka ngo bolo baki ona modi. Nyoka se lamenta kana loko ata mokote. Azala kata na susite ke bana ne bakolia nini. Po abota kana atiki na kei. Yonde bana bakolia nini. Na kosala ndenge nini. Pasie leki. Yonde mukolo ba lamentation de Jérémie awati. Et le Satan, bosi boka Satana alobio en tout cas pas sineza makasi azo kemba mingi. Parce que zalaki bongo tanga kenda kana présence ya Nzambe ndakenda ko plaider kana ye. Le Satan après tout, c'était très bon parleur. Il est très éloquent na maloba. Ko parler, ça fait partie de ses dons. Vous ne trouvez pas que le Satan est capable de plaider son cas devant Dieu? Il peut le faire même mieux que vous les chrétiens même. Donc, vous voyez que Satan, tikala jamais kokende pa Nzambe à se lamenter. He's comfortable. Soka uti kuna ba sololi ala ba continue ko tambola na ndenga tambola kana aucun problème. Yonde otonda ba problème ici la kate. Ola lola mukelo ba chala mwana, ozo matozo kita ne mianda. Yezu anye, Yezwe. Pona nini? Mutema ya mabe. La mauvaise nature, le cœur corrompu. Natuna bino lisusu mutuna. Yozo kende na classe. Tozo a sujet nini? Mathematics. Ozana problem, I don't know, topona nini? Algebra par exemple. So, bomona kaba étudiant batiaka ba kombo na bango ke hey akoki ko tutor you na ko tutor ba élève mosusu n'est-ce pas? Pour ko sala ndengo wana donc aza mutu moko asa leka ba cours wana et puis a présenter ngo na ba note ya très bien l'université ba moni ke oui azala kamayele akoki epe ko tutor baninga. Bwete. Osio mona étudiant zoka bijengu. Ba autoriser ya tutor baninga na sujet wana sika ya zulaka bijengu. Jamais. Bongo yoko tura muninga na algebra ndenge nini soki yo moko ko banda arithmétique tina algebra zoka bijengu. Oh, comme quand on a géométrie, c'est pas géométrie par miracle peut-être pour papa no ayebani na préfet, hein? Moza muta bijengu moko naturel. Siko baka matoba peso ke ndoko pesa mutukura ya algebra, mais yazana no buriko na algebra. Popo ko boza normalement mi baleti, n'est-ce pas? Ah.
Si on a tuni boy. Le Satan est administrateur, il y a des tests n'est-ce pas? Il y a celle comme tu m'as bêté à tester le cœur de l'homme. C'est ça le rôle de Satan. Oui, il vient te tester. Si quoi, supposons, non, allez représenter le test Kindumba. Hein? Bino basuboka Satan ke lingamut. Tout le bapena une vérité. Hein? Le fils de Dieu coûte bayaz baso ko kende ko linga les filles des hommes. Mais aucun jour le Satan, il est vraiment ruisé à solo hein. Atikala nan ko linga pe filles des hommes te. Donc beaucoup c'est la kaka makamde beaucoup c'est là. Mais botang c'est biso na Bible sika Satan akenda ko linga la fille des hommes. He never did. He never did. Tolanda soyez ko tester yo par exemple na Kindumba. Lokola Kindumba ça déjà retrouvé na katina yo. Okoisami. O échoué le test. Okolobo Satan za mabe. A solution Kindumba. Quoi trouver Kindumba non na Satan te? Ye a testé Kindumba wana pesio testa Kindumba parce que Kindumba est lié na nature na yo. Et o saleli nature okoisami o échoué o zubijengo. Si koto bandana ba pasteur na bino. Botangela ngai péché nini pasteur na bino chrétien asa zuila yango ata 10 sur 10. Teste nyonso pasteur na bino chrétien bazo ba bijengo. Teste lokoso mbongo bijengo. Teste Kindumba bijengo. Teste ya biloba bijengo. Teste ya kotiela na ba poison bijengo. Teste kwa envier bijengo. Bozana masumu moko existaka. Oyo le Satan présente un pasteur chrétien que pasteur chrétien a surmonté test wana. Baza bata bijengo moko naturel. Baleka test ta moko te. Siko batondengwa no tokolo ba na académie de la spiritualité, vos pasteurs baza ba étudiant bijengo. Baza kutota bata bijengo te baza ba moins 10. Allez, yo pour que chaque dimanche, piangala, pasteur Ateyo, oh, mais bien aimé dans le Seigneur, hein? Aujourd'hui, on va parler de King David. King David, quand il a vu Bathsheba. Wait a minute now. Yo, yebi kontenga makamba King David malamu na Kindumba na ye. Mais pour nous, komite ya kina noté. How the hell kwa kote ya nga makamba King David donc si on zaki Kindumba, yo moko za Kindumba moko ko sakanate. Satan testo kaka mukie na ser ya choral. Okwa isami. How the hell ko tellement dimanche à côté ngama King David. Oh, mais il fallait que nous yomoko komite ya mati. So ce que King David était testé a échoué na ye. Mais yo po échoué kati. Si ko nani mutako te yangai contre Kindumba parce que na King David sur le sujet a quoi isamaki. Mwana na epe a quoi isama. Yo moko po pasteur o quoi isamaka. How the hell ngana ko te lika ke yo ko te yanga sur le sujet là. Ponga ipena zo bijengo, n'est-ce pas? Te ponga na lo bien. So King David a quoi isami na Kindumba. Mwana na alandi lokola papa. Vos pasteurs bazaka kanenge moko. Si ko pasteur na ko ma sœur, le Seigneur dit quand vous regardez même avec une mauvaise intention dans le cœur, c'est déjà un péché. How the hell? Tana mekana ko tia mascara nga pena tala suki pasteur ko résister bloco zo ipsanga yoana. Donc so mona que ce que Nathalie bien pasteur normalement za na ponga ipena zo bijengu. Na sujet wana. Pour yena na maîtriser sujet wana ta zo ba bijengu ne depuis babanda ko testé par le Satan. Si tu as prêté l'oreille, tu as testé le même test là, et ça peut le même résultat comme ce pasteur l'a dit. Un bourrico qui enseigne ou bien qui donne cours à un étudiant aussi bourrico, et ça peut passer quel résultat à vous-même. Oh, yo maîtriser sujet, oh ya piangala, mais bien le Seigneur, et le Seigneur a dit. Ba testo na lo kosambongo pum okwe isami. Alors à côté angai, il ne faut pas envier c'est mauvais. Yo non nous en milimu nano amabe parce que ça banka mu spiritualité. Yo na académie de la spiritualité aux ubijeng. Donc ozana mo ba karma no spirituel zozela yo. Si ko ozana na ba mpoka no spirituel, ngana ko preto rei na chaque dimanche po kabelanga pe ango. Comme ça ngai pe soki ba tester ngai pe na makamba mbongo, ngai pe na kwa isama. Ça s'appelle la redistribution de Mili Moumabe. C'est ce que ça s'appelle. Yanga bon moni faut les chrétiens bazakama l'été. Parce que bazalo ko la ba aveugle, ba kepa ba aveugle ba diriger bango.
ba chrétien baza lokola un étudiant azotepatepa na sujet na académique ulia kendo koluka bato ba maîtriser sujet ake s'arranger ke un bourrico apese lecture pona nini à cause de ba filiation émotionnelle. Oh, daddy, ne touchez pas mes mains, les mains de Dieu, et les serviteurs, les bergers, et apôtres. Bazana ba titre msusu, o ce qui peut évêque, apostolo, oh, aza voyant. Tala ba titre na ba titre. Na voyant, na archibishop, na évangéliste, na yo chrétien. Donc, ceux qui bafandi ça qui bino na ba ban, Satan ke na tableau, abandio koma ba test examen yangoy. Mutota moko ko leka examen wana zate. Donc na ba tu batele maka chaque dimanche liboso na bino. Ceux qui na monde d'esprit ba notaka biso ba kotaka biso na ba point. Les pasteurs chrétiens tika nde ba sala record. 0 sur 10, 0 sur 10, 0 sur 10. Bazana na le bien. Botangelanga péché nini. Le Satan présentaka devant vos pasteurs là comme test et que baleka kayango. Baza miyibi. Baza ba corrompu. Bafunda na kana ba tribunaux. Entré de kokosela ka muninga makambo. Machelo salingaka piéger pe Moses Mbuya il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas pour Moses Mbuya, mais nazo c'est ça le comportement de vos pasteurs. Machelo a voulu lui piéger avec la fille là qui aime se faire sodomiser. C'est comme Machelo est qui? Pasteur. Voilà. Mais n'est-ce pas que la Bible, tu ne porteras pas le faux témoignage contre ton frère? Apparemment, Machelo Tanga qui verset wanate. Donc, vous voyez que quand le Satan lui a présenté test, que hey, au moins d'ento c'est la Moses Mbiye loko mabeko, yo monindengenin. Machelo Mbangu, azuba ida formula développant kutu. Donc, a échoué le test, bijeng. C'est comme mutamotindo yo. Ok, chaque dimanche, Yesu kwa kote ayo, Jésus dit de ne point envier, encore à l'ingi pe ba français. Et puis, accent pe moutona nazo comprendre angote, moutona skaza zero ya solo. Mais il a un accent qui n'est pas retrouvé dans notre pays, accent à papa wana. Bébé Machelo yo, il faut tout la Machelo malam, hein? Oui, oui. Mais c'est monsieur, tout dit qu'on a une Bible à côté. C'est monsieur ici. Nga moni faut basa l'autopsie na makambo mwasi na ye. Bande konangai. Bosi bo mona to juger ce tant qu'un homme kaka qui a koufeli mwasine. Dans le Bible. Toi qui petit pasteur à côté zan mutu n'est-ce pas? Il a un cœur. Oh, King David ya King David kutu l'homme selon le cœur de Dieu. Tant moi na ya kufaka King David a déchiré bilamba. Yesu ya Yesu bobetela kabatutolo. Tangu ezalaka Martin aye kolela que son frère a koufi. Bible lobi Jesus wept na Yesu aleli. Oyo Machelo oyo akufeli mwasi bafandine bambula babotine bana. Liwa moko ya somo ya bambeli kuna sokipe na ba Istanbul. Mais cet homme a ba courage ko tellement en train de parler ko sala ba discours. I'm not understanding this. To boite mutu na mutu yaka ko grieve na ndengene me ba courage boite, come on. Na ba Joana, il a assez intelligent ya ko comprendre les inconvénients ya ko kufela mwasi. Atike na bana nyonso wana, y a une réalité oyoke en tant qu'une grande personne, expérience pas vie, azo comprendre que la mort de sa femme est une forte inconvénient dans sa vie et la vie de ses enfants, n'est-ce pas? Na ministère na aussi. Boite. Mais ndengene ni muto azo comprendre mokumbo yo siko atikali nango, inconvénience dont bali dusu muneno yo siko atikali nango, mazana ba courage. Batu bafandi na matanga mwasi na ye batu msusu kutondire bazoka na mawa, yenda telemi, tato azondire mutu moko aza souciante. Azali sumakasi loko la mwana boudin. Pasteur Machelo oyo. En tout cas, pasteur onga nazo mone clarté. Bande konangai, na lobi abo botanga ka pe criminology, na lobi te qu'il a tué sa femme parce qu'il y a un examen il faut qu'on prouve. Mais même ba investigateur, ya ba homicide. Na ba circonstance abo soki mwasi akufi na ba makamoko ya des points d'interrogation. On observe l'homme très très bien. On observe le mari. Bote. Et l'attitude ya Machelo dans un pays développé allait causer les détectives batena nous sous surveillance. Batala ba activité financière nyonso. Batala vie na yes kaza ko beta ba virgule te.
Parce qu'on doit aussi établir, mais pourquoi kolinga malheur à moi siné? Ba pasteur au baza ba tout tellement ba commissaire ba pasteur banzambe. Okukuta yaza na mwaka concubine moko quelque part. Il a voulu se débarrasser de sa femme. Pourquoi tu as une concubine? Dans le but, ça fait partie de ba motives, right? Parce que motif, il faut savoir pourquoi vous allez le Congo, n'est-ce pas? Mais si c'est comme on a un problème financier, azaki comme maskango, aki ko zoba assurance de vie, mukete apanzi asali ke krana mwasi ne panzana, pour ya zoba assurance de vie à résoudre le problème na zanango financier, makambo ba raison ko kozala. Mon doit éliminer toutes ces hypothèses là, oui. Parce que tout ça, le besoin makambia vie à mutu. Ma baba chrétien boza tellement émotionnel. Les chrétiens baza batumoko ta mutu uti ko boma mutu. Il suffit mutu anatanga kombo Jésus na munoko, ba chrétien ba betele maboko. Les chrétiens baba lusi bilongi. Mais ba chrétien bora normal était, boy que si ça ne dépendait que de vous, on n'allait même pas voir le système judiciaire dans le monde. Parce que tout bon criminel qui se respecte n'a qu'à aller dans une église, l'église va plaider par juge au limbisaye. Musala na bino yango wana. Loko le yezo lobaka limbisa, ndeto bandotika ba metrier batambolaka, bato ba violaka bato batambolaka, bato ba corruption batambolaka libre parce que yezo lobaki to limbisa. Mais toi bolir pour que système judiciaire en parce que là-bas on juge. Bino bolobi je sais lobaki to juge akate. Mais n'est-ce pas que bolobaki yemoko pa ko ya ko juger mokili. Bon, que ba qualité boka batu kaka babulu yeke kaka psychologique intellectuel. Si ko yezo ko juger mokili, ceux qui to beleli mabe, oh bon juger mais wante. Surtout ceux qui mabe on est liés avec soit disant les serviteurs de Dieu. Boko la saka biso pe les serviteurs de Satan. Bo makambo ebele ba chrétien. Bo ba comédien moko historique. Na tuna toujours Abraham, Isaac, ba Moses, bango tout, ba Daniel, ils appartenaient à quelle religion? Likambo bomi mokili eza likambo ba religion. Dieu n'est pas lié na ba religion. L'esprit de Dieu n'est pas dans un bâtiment quelque part chaque dimanche. Et puis na kana bino ba chrétien. Botanga livre Apocalypse c'était sur cette église kaka moko était trouvé dans le bon. Le 6 autres, condamnation à condamnation, ma be. Il n'y a aucune église qui était correcte. Kakamoko sur 7. Donc même pas 2, même pas 3. On a un livre Apocalypse, on parle des églises. Kalo kwa bino lelo. Na biloko na bino bisika bokendaka vos endroits rencontres sociales. L'esprit de Dieu n'est même pas là. Parce que ceux qui te bandinent avec vos pasteurs, tito qui t'en a bino moko ba chrétien. Mutota moko azata dini nzamba yoka ye azalaka na yete. Siko nzamba kwa osala nini wana. Parce que ta Bible ango lobi ke le matoi na nzambe kangama na prière ya ba méchants. Les corrompus comme vous là, les chrétiens vos pasteurs. Nzamba yoka prière na binote. E bango malheur to vivre na Congo eza pona nani? Pona binoti. Soki botongaka bas biloko na bino na te chaque avenue. Boke ko tongela bato ba biloko na bino na chaque avenue. Comme ça, chaque avenue, bosalaka ba comédie na bino bosalaka chaque dimanche. Ba prière na nzamba yo kakate, yango tozomona changement ta mokote na mboka. C'est à cause de vous. Pour prière na bino nzamba yo kaka yango te, botanga ngo na Bible que les oreilles de Dieu sont sourdes na prière ya ba méchant. Bino bo andenge nini, vous les chrétiens. Ko sala na mabeka kabino. D'ailleurs, avant que tout chrétien salam talibanda mabe abanda kana na soit disant chrétien mosusu. Boza batu tembino. Ndenge bozala kawana. Batu moko ba mekanaka bango na bango. Ba pasteur ba mekanaka. Excuse me. Welimbi simongo nangeka okay. Lokola tango yema chelo alingaka piéger Moses Mbiye. Eza komeka eti. C'est avec quelle intention? Pourquoi isa muninga? Pour muninga za le humilier. Boite, si quand un pasteur fait ça à un autre pasteur, et bongo mutu normal, match la rosale nengenini. Ce qu'il n'a même pas pu respecter, soit disant homologue naye, ou soit disant basambe de la kanzambe bango mbale, a osé quand même, a bangi kutute que Dieu voit ce qu'il est en train de faire. A bangi kutunzambe, la crainte de Dieu n'était même pas en lui.
Est-ce que mouton est un serviteur de Dieu? Et puis à formuler l'idée naïe, par la grâce et miséricorde, Moses mbi a échappé le test kalambainda ke ko isama kuna nakati. Po yepe kindumbe za retrouver na nature naïe. Yango ko isama ki manque de discipline sexuelle. Yango kende ko isama na makamna ba kisodomi wana. Oyo muso azaki na mwa retenu yango a esquivaki likala na moto batindaki nzela na ye talo mususu wana akeko koisa masupa na batrio na yake ndeki kosala akomi alinga miboma tango bando sala ngo rezonaki ko miboma tozolanda. Mais nani le moteur derrière ko fabriquer la Jézabel qui était allée avec mission faire tomber le soi-disant serviteur de Dieu, un autre pasteur. Voici le comportement de vos pasteurs, vos chantres, vos soi-disant. Voici leur comportement. Si l'église est capable de fabriquer bazawadi, et bongo civil normal, l'église est sala nini. Hey! Mais na benza mutu normal bakotinda zawadi naba tioku toi. Oui. Bakotinda enda na batoni ya vaseline. Tozolanda. Mutu normal. Hey. Na ebita molimo nini balinga batindika na kati ya zawadi yake ndoko sala mutu wana. Parce que monter ye fabriquer ye par l'église. Mais zawadi est un produit de l'église. Mise en marche par le pasteur chrétien pour aller faire tomber leurs collègues na ministère. Bato mutindo yo. Bato mitema mabe ya boye. Mais il faut zaloza chor. Oza mutema ya mabe oza kadiampemba. Pola lola muka. Aucun de corrompre une femme quelque part avec objectif que a comme le point pour faire tomber tes collègues. Mais oza mabe, oza kutu satante, oza naebete oza nani? Oza mabe ako sakanate? Siko entre yo na Satan qui est le fils de Dieu. Oh mabe mingi. Siko bata motindo yo. Biso totala kabango ba pasteur et puis na moniteur ba chrétien encore ba chrétien bazaka na ma mis en réserve bazako lela mama kofi si seulement bolingwana bo appliquer yango na bandeko na bino est si seulement ko ba hypocrisie na bino ba chrétien bo salaka bolela ki ya solo pona Congo peut-être ndenzamba yo katabiso. Tellement boza mabe, tellement boza ba hypocrite moko boye, tellement boza ni satanique ni bana na nzambe boza ndenge boza wana. Nzambe oka kutu prière na binote. Vous êtes une inconvénience à la nation. Vous êtes une malédiction sur la terre congolaise, vous les chrétiens. Oui, boza bad news, boza mababe. Boza mababe national. Mais tu bénéficié de comment tu avec vous et vos églises là? Tu bénéficié de? Quand on a lobby, imaginez-vous papa futaka tour mbongo après sa mwana ne leçon. A futaka mbongo, a futaka mwana na continue ka uzobijengu. Papa na gagné le nini? Nothing. Asali perte. Loko la bebiso na mbokati. Boye botondi seli biso ba église. Tokanisa kindanga Bible baki ke église, il fallait que ça la lumière du monde, le sel du monde. Binonde il fallait qu'il pose l'exemple, bo pesa biso goût. Ya koluka toza la pe lokola Kristo bote ya kabato. Mais mawatro. Mboke bénéficier na ba église était pas du tout. To bénéficier nabino. D'ailleurs, bozali liability. Vous êtes un cauchemar pour la nation. Boza présence nabino eza présence moko mabe makasi. Vous êtes une manifestation à malédiction sur la terre congolaise. Oui. Bozali babé, vous les chrétiens, vos pasteurs.
to gagner nini na bino bolo banangai eloko nini to bénéficier na bino eloko te to kaniseki ke tozo ko ya kuna to sambela ensemble pour to koma mieux to développer de bons caractères mais to kuti la corruption est au sein de vous sikoy to ko luka nini neti ba biso bo to ya kuna po boya ko dévierger biso po bo apprendre biso milima ko déviergeaka hein tika to fanda na biso to ndenge to fanda ka bosi ki to commettre ata ba péché Dieu comprend mais na boyi na prétendre hein? D'être musantu nzokande ba faiblesse ezali wana nde ba péché tozo kolinga te yango wana ça serait que tout mieux na beti ba virgule nanga je suis honnête avec mon Dieu que yondo sala kinzoto na ba désir na yango mais je ne me réclame pas d'être ma sœur boye et ma non ce qui nous te réclamer Dieu comprend ulia ko kende ko sala ka ba hypocrisie pamba et puis ya bino eza mabe po mutokoya na appel naturel de corps et puis bino boko ko baxeler les sous minimum mususu ezala ka retrouver parmi vous mabe koti yango to banga kabino oui les désirs de corps naturel wana za désir to ka kanzala il faut to lala wana to za nango ba désir bien mais ce que mutu nzale komi au lieu et komi mabe ok l'homme qui est dans l'hôpital boité voilà ba désir Dieu reconnaît les désirs mais ce qui na yekuna bobaki selinga ido za ba désir wana tout excès n'est pas bon tozolanda nde sika tozoloba mabe yango wana boza bato malamu te bino tala neti chilombo na bino est-ce que bomona imam atelemi na micro aloba na bino obuzala calme imam aza kubondela pona bino jamais mais les imams bango basambelaka te les muslims bango basambelaka te ba bouddhiste bango basambelaka te po anika kabino il faut bolakisaka bato ke bino nde bosambelaka tangu tokotala bizaleli na bino mama Martha telema wana 2018 na 40e jour ya liwa mobali na ye azu parole ebi makambo yo ya baveve na bavefo yo baza pressé ya kosimba ma micro oyo mwanda mukole ofanda na mobali ça fait plus de 60 ans olobi abundisi vous avez beaucoup de mémoire et de souvenirs akufio est-ce que kozo courage ya kotia ba bijou telemi na micro ou li ata saisir cette dernière opportunité ya kolobelela sur ce mari là o éduquer ata cette nouvelle génération baya ki wana na stade koyoka yo parle sur ces messieurs là à ta dernière minute occupe ça 30 minutes de ton temps t'es vraiment atiki makambu ya papa wana akoti na chilomba komu ko plaider busambela pona mokonzi na bino alingi mboka mingi asambela ka mikolo nyonso zo kusambela pona bino yo témoin na ye et puis qu'est veut dire kosambela veut dire ko plaider veut dire que un homme peut aller plaider même devant qui konaye un homme peut aller plaider son cause devant un arbre poni ko sakana kana batu boy akei kosalela oyo ye mwana campagne na 40e jour ya liwa ya mobali yo batamboli ne vie mobimba ngai na moni soit le 10 minutes les chrétiens bazana mitema moko boyinika yango bazonyo ko la peuple na mboka ko po bazana mitema oyo batu normal nzamba salate bomoni mutema ya mawa soko zana makila moto ezotambola na nzoto na yo biso ba mammals toza hot blooded makila ya mammal ezalaka chaud makila ba reptiles ne bazalaka cold bazana sentiment moko to qu'une émotion bosi boka nyoka oki ata mabe asuyo yo gangeli nyoka yoki yo mbwa koki koswa yo gangeli mbwa atali na se a comprendre kasali mabe mais est-ce que nyoka za na bilta ko reconnaître kasali mabe pas yo zo koyoka nyoka yo biki ayebi yango nyoka tazalaka na venom obokoliye
un jour akopike yo aza na habilité koyeba te ke venom na ye kokoboma yo. Mais même soko zwi même qui a le sang chaud obokoli etiti azoyeba koreconnaître elongi na yo azo développer sens affection avec yo. Yango namonaka ba demon rats oyo baza kaka ba reptile, baza rasa ba reptile ya solo, bazalaka na mawana mitema na bango te. Yango moni ba hésitaka te kobomisisa batu, ko sacrifier batu. Ils n'ont pas le sang chaud lokola ngai na bino. They don't feel anything. Tolanda. Bandeko na ngai. Na makila ya ba demon rats, makila na bango za pure. Baza na habilité ko feel nothing. Tolanda. Ndebo monaki que même leur matriarche na ki démocratie na bango wana entre guillemets, même temps mobile na kufi ma penza comme tel ezalaki nango te. Par contre ce botali body language na ye ezalaki opportunité pour elle maintenant ya kotia ba lunette fumée ya kobongo ni ko frimer kolata komila kisa alongi ti a gagné. C'est ça le cœur ya ba demon rats. Bana mite ma boy naturalité. Chilombo komi président banomeye et pas Paul Kagame na Kabila na ba américain. Tango akoti fonctionne wana ye pa fukami azu ba pasteur o bazaka bijengu na académie spirituelle ba entouré ye basambelela ye. Est-ce que président de wana kozala mayele? Est-ce que kosala makambo malonga pona mboka? Tolandi pona kati na bango ba encercle ki wana epi bakangi photo batie poto mona na kati ya batu wana bato ba bijengu spirituel mingi ont échoué même les tests ya corruption ba échouaka. Oh, discipline kindumba ils ont échoué, discipline le kuta ils ont échoué. Ce que tala biloko tu wana essentiel pour muto azala un bon leader bango nan ba échoué na ba discipline wana. Mais bato wana nde bantura ki ye bazu batieli ye maboko. Yango bomoni tangu Chilombo telemi ki corruption eza accentué na kati na ye, ki ndumba accentué na kati na ye, ki kokosa accentué na kati na ye, po ba transférer moi ki buzoba wana ya babije yango bazwa na ba test na académie de la spiritualité. Donc na bango na étudiant na bango même pied d'égalité. Akomi kuna na stade ya Kamanyola po na asala inauguration na ye. Abandi koloba budget. Omo ka ba sekel kaka ya mutu kaka ba donc mutu bije ngaka spirituel. Kasi ça lokola bozui mwana azwaka bije na école. Boy bisie a répéter loko moko boy professeur atangisaki. Si akoloba bije budget aduga. Akoloba loko malonga te. Kaka ndebo pe spirituel na ne Chilombo sala kiti. Maître na ye batangisi ye okoloba boye pour fanda na pouvoir. A combien on a mis ça bateau? Budget. Ça va? Non, ça ne va pas. Tout le monde a kaka bourrico sur tous les plans. Donc, na makambo c'est que spirituel la sala azuli yango bijeng. Donc, ce que zalaka taper en faveur na biso azuli yango bijeng. Allez, bato na lisusu baye ko entourer ye. O baye ko sambelela ye. Ndetango abimi wana. Moi mayela zalaki nango nyonso bungi siko nde bien. Ndebo moni azande président ba voyage. Président ba promesse qu'il ne peut pas garder pour ye moko comprendre kata ba promesse en pété. Tozolanda, président qui est loin même de la présence de Dieu. Bon ya ko pousa na peranda ko yanza mendenge nini. Bato ba entouraka ye. Bango ba yebi nzambe. Mutu boyebi ba aventure yana nanga basalaka na ba élection liboso wanati. Tangu nanga a proclamé ye selon leur complot. Si bon monaka chantre atelemaka pene na ekalambai. Azoko belela Jésus. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Plus tard, kalambai. Yemoko makamneza nengeni. Voilà, c'est de ça que je parle. Telano no mutu, agende ko telema pene na votre président maintenant. Est-ce que président na cause la normale? Ah. Parmi ba scandale à Chilombo, scandale mususu ezape lié na ezanini. Kindumba na yeti. Tozolanda, scandale lié na kalamba ezalaka nini? Kindumba. Donc vous voyez que un étudiant qui n'a pas maîtrisé sujet à Kindumba, ba ye kotangisa ye par notre
soi-disant évangéliste oyo ye pas obligé nguna même discipline moyen étudiant zoba nota bien na test ezate tolanda nde na bike les chrétiens et vos pasteurs boza cauchemar ya mboka parce que na bino na ba pasteur na bino na académie ya spiritualité mutu amayela azalaka na ye te soki bozotianga l'épreuve botangela ngai teste nini le Satan présenté devant vous oyo bino bozwila ngo ata 7 sur 10 ya pamba comme quel test ya mutema mabe bozwilaka yango moins 30 sur 10 donc bozomonaka mathématique wana ata soki boavance 10 points donc soki boavance ata 30 points botika lisusu na 20 lisusu kaka ya nyongo oyo bozoko devoir biso donc lelo ndete tolanda les chrétiens baye kosala bato batéâtre yezu asombaki masumu na bango par son sang babina po bango baba champion mensonge par le sang de leur Jésus apesaka bango victoire imaginaire otomonaka sekele nango te ti lelo mapesaki bango yango dans leur tête à eux siko ngai natuni boye comme yezu ayaka nde kofuta baloba nini leur masumu avec son sang bomezuraka sang na nini sang bolobaka mesure nango ezaka unit voilà ya combien de unit ya makila na kati ya nzoto ya moto siko totia plus de 2000 ans passé tango ya yezu ayaka po ya kosopa unit ya makila na ye yango unit yango esilaka kate na nzoto na ye bandeko na ngai tolalisa nanu moyo tuboye tozwa tio to bando bengde makila totala ya combien zala nanu nga kutu nasalela ngo nasala calcul ndenge ba recherche elakisi ke mukolo normal ozana à peu près 10 units ya makila na nzoto na yo right presque 2 gallons na ndambu ya makila bwete na nzoto no sikoyo tozo siko makila ya yezu 10 units 2000 ans passé tango ke kufokuna na Golgotha perdaki combien de units déjà na Golgotha na yewana siko le temps réparé kasi bator ya batune bazaki kuna na Israël unit ya makila yezu esila yango bomoni tango bakoko na biso base convertir sous prétexte que makila na ye ekopesa bango victoire n'y a aucun sens ya kopesa bango victoire parce que unit nyonso makila yezu esila kuna na croix na ya Golgotha bakoko boyebi ndenge ni siko bino ba noir boyande bofutaka masumu na bino moko bino yezu saka suna unit ya makila kofutela bino makambo te na makila na pesa bino victoire babwila bakoko na bino sito kaka bandimelaka yezu wana comme il n'y avait plus le sang pona ko réparer kasi bator na bango babwili bango kiboyumbo bazongeli biso lisusu na système 100 ans presque ya colonisation besoin d'indépendance ya buchanda 60 ans yangoyo 64 ans rien ne change bobeli eli yezu a 24 heures sur 7 botongele ba église chaque avenue makila na yezu unit ya makila yezu sila bolobaki ayaki awa comme être humain kayaki awa dans la chair soki ya soki peut dire unit ya na kati ya makila ya moto siko bokalkile il y a plus de 2 milliards à 3 milliards de chrétiens sur la terre makila yezu akotika po a réparer bator ya baafricain makila ngo wapi yango quantité boni nano esilaki kuna na Golgotha yango makila na esala eloko moko te pour l'homme noir parce qu'il n'y a pas de sang ya yezu pour réparer makambo ya l'homme noir donc l'homme noir amifutelaka masumu na ye moko na kolela na ye tolanda donc soki botiango na mituna bino likambo na oti koloba n'y a pas le sang po yezu a réparer makambo na bino ba noir yango wuta bondimela ye bomonaka pe changement pete makila ezalaka nango lisusu te bomoni te kutu Israele bango moko kuna batelemi bazobunda bitumba na bango po basi bakomprena ke unit nyonso makila yezu baromain basilisaka kuna na kura Golgotha tolanda voilà donc yo petit cas makila na yezu esopana likolo ya Kongo makila ni ekosopana siko sopana kite na bakoko no tango bazoka bango captivité bazokende na bango makila sopana kite pona nini si base convertisaki makila sopana ki kuna te pona nini bango bazaka osambela ete yezu ango bo base convertisaki kasi bango na bazoka en captivité ti
Mais Dieu est un Dieu juste. Pourquoi tous les Africains ne sont pas partis en captivité? Parce que maintenant la spiritualité na bango ya bukoko na bango. Le bon Dieu a épargné ka bango. Bon bazoka en captivité kasi le convertit. Nako sili so Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Lobby ba arabe, ceux qui peuvent ba portugais, ba bouile bom. Kende ko continuer ko sambela. Ba continuer ko pese faux espoir. Makila na Yesu makila na Yesu salite pona nini yo uti ko bunda me ba bouile yo bakena yo. Makila na Yesu salite comment? Bazongeli biso lisusu na système batindeli biso les missionnaires tobenga bena mishoni. Ba ye lisusu na lokuta wana. Oh makila na Yesu yaki prebiki sabino makila na Yesu batu balamuki balamuka bo batala boye ba belge na minduki sur le terrain ba komisi batu ba sujet na bango. Tolanda tala biso lelo na Congo. Ba église ye lisusu. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur, hein? Le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Tola la tola moka donc, qui bouzoba et se triplé li sousou. Mboka na biso kutu menacé za la baka tango bitendi na bitendi. Président moko ya aventurier na mutu ya mboka. Makila na Yesu zo sala kakate. Ngai na yeko bisabino vérité. Makila na Yesu bo calculer 10 units. Et si la kaka kuna na golgo. Bon makila ngo ye Yesu na corps physique. Babaki ne kuluzu. Azala kona pour quelques heures. Makila Yesu tanga n'est-ce pas? Et si la kit. Ce que botele ke cantine. Makila nyo sile na nzoto ti. Ala rendre âme na yeti. Ala bilam eli la masabakatani. A rendre âme. Makila sile na nzoto. A rendre âme. Ziko makila yo tika la poesunga makapasi ya Kongo makila ngo uti wapi. Pour après cela, tant que ça ressuscité, super résurrection, a matine na lola. Atikala ki suna mukili poso pasu makila mususu te, akenda ki na nzoto ne asika na lola. Na Neptune quelque part. Hein? Bolan d'exemple baninga. Botele mabo bundela mboka na bino. E bino ba chrétien. Botika lokuta na bino monene boyela kabatu. Botika ko continue ko kosa ko embrouiller le peuple de Dieu. Aussi te comprendre, jeune abino, vous êtes bande ba farceurs, ba menteur mokoboye, ba tomite mamabe, ba chrétien congolais surtout en particulier, ba lingi mbokate. Pour ceux qui bolinga kamboka, nde bopona ba pasteur oyo baza spirituel, ba sambele la tayanke wana okupaka oyua, peut-être nzambe na bomoy, ako yo kabiso tamawa, apese atabwanya. Mais le kola boza mitema mabe. Nzamba tali gauche, atali droite, a trouvé prophète ya malongate. Oya koko utilisé pour un intérêt à peuple. Kalazalaka ko utilisé Samuel auprès des rois. Mais lelo pourquoi il n'y a pas un soi-disant serviteur de Dieu qui peut se lever, donner à Chilombo le vrai message de Dieu? Parce que tant que Nzamba tali parmi vous, amoni ne prophète oya kolobele te. Amoni ne un vrai serviteur te. Bande baskiver. Boyoka kapeta sonité. Que bo se multiplier le kola ba mpese. Mboke continue ko kende na libulu. Mais vous prétendez de prier. Po bo sambela malamuta? Oh, prière modèle nini. Wuta bo banda ko sambela tomona ka résultat ba prière na binote. Banda ko nanga inalobi ata biso non bato kende ka na église ote. Mais ata toza devant montagne. Soko sambelo leli nzambe na yo. N'est-ce pas que tout le monde a une réponse à nos prières là, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai 64 ans? Tout ça là, ce qui bongo, de moutuna, j'ai 25 ans, à mon réponse à prière n'a été. De moi, nous avons un hôpital il y a 10 ans, dans mon réponse à prière n'a été. Moi, il y a 10 ans à l'hôpital, à mon réponse à prière n'a pas nanine. Pour assembler na mouté mamoko, assembler bien. Yangwa zu guérison. Moutuna 40 ans. Azue yano na prière ne pona ni po sambela ki na busoloti. Siko tozo les églises en collectivité. 60 ans après indépendance. Tozo mona résultat ba prière ya batuana te. Po baza ba aventurier. Daigne la prière, ange l'éternel abissier, dès le moment que tu avais prié, Dieu avait entendu. Et il t'a répondu. Yoka muninga. Parce qu'il a fait une vraie prière. Dès qu'il a prié, Dieu avait entendu. Bino 64 ans après.
prière na bino zo koma na matoi na nzambe te, puisque boza bande ba méchants. Et les oreilles de Dieu sont sourdes à vos prières. Po boza bande ba tout corrompu. Yango mboka to. Donc bino ba chrétiens, vos pasteurs, vous êtes inutiles à la nation congolaise. Inutile wetu wa mene. Tomoni résultat à mon côté. Bandeko nanga obozo kanga ibo tianga l'épreuve. Ce qu'on a un problème non, quel que ce soit. Belana nous ambeno na mutema moko. Ce qu'il faut quand tu es jeune à une semaine quota. Yobsa mamuluba ki mamuluba. J'ai prié de tout mon cœur. Dieu ne m'a pas répondu. Of course ça peut répondre yo. Mais yo s'ambelle pendant combien de temps? Même pas 64 ans. Kaka jeune, kaka une semaine, kako sali Dieu t'a répondu. Au moni les faits ya prière na yo. Siko ndenga nini bato yo. Ba mobiliser bato na stade Kamanyola. Mabe, ba sambela chaque avenue. Mabe, 64 ans après. Aucune preuve ya ba ke bato ba sambelaka. Aucun résultat. Siko nzambango bango bazobondela za ndenge nini. Parce qu'il ne peut pas être le Dieu de la Bible. Pour le Dieu de la Bible, dès le premier jour, il a entendu. Et il répond, oh yo yo, yaba Congolais chrétien, yo 64 ans après. Il n'a rien entendu. Il faut te revoir, Nzambe yaba chrétien oyo. Et leur comédie, c'est la kabatu chaque dimanche. Baza, ba aventurier, ba skiver. Lokola bazali nangambu yaba reptile. Kaka lokola mokonzi na bango, bazana mawa ya mboka te. Bazana bolingo, ya ba countrymen na bango te, ya ba congomani, hein? Les chrétiens là que vous voyez, leur pasteur na ba chrétien, bazana bolingo na binotin. Même ata obayo ke la taba na mawa. Ke bano bazo tombe victime makamba ebi mutuna makolote. Vos églises, leur pasteur, bazata na mawa na te. Tolanda, baza batumoko, po baza batubwe normal te. Même Yezu abenga kabango, synagogue de Satan. Satan dans le sens qui ruse na ye quoi, le menteur là. Ndebo bango bazali. Bazali ngomba ya banyoka. Bazali ngomba ya batrompeur. Et l'esprit qui leur anime, c'est l'esprit rusé, l'esprit de mensonge. Ndeza bel et bien l'esprit qui règne au sein de ces églises que vous voyez ici là. Alors, leur présence namboka et que ça la kabiso loko ta mon côté 64 ans après to moni résultat te to continue ka kotika kabango même boka ne ko kendeti il faut bossa la bango ndenge barua pe bando sala na Ancien Testament oui roi ya bande ko ya na mutema solo na bolingwa nzambe obi ando sala nini andaki ko buka ba temple na babike kwa ba dieu étranger na kati ya Yerusalema. Voilà. Biso pel photo déraciner biloko yo ya ba dieu étranger yo bato batieli biso na mboka. Po nzamba sepela na kotala lisusu Kongo. Po ayo kamato yako. Ako kabiso ndenge nini soka tali azomona présence ya ba dieu étranger. Ako kabiso ndenge nini. Tolandi hein na Bible baninga bazaki soki aya za sincère na nzambe ako se débarrasser na bikeko wana bazambe étranger. Parce que leur présence, et ben non, c'est pas les sans-embêtes. C'est la même chose. Ba église oyo, 64 ans après, Dieu ne nous répond pas, c'est très clair. Kazo sepela na bangote. C'est quoi alors la solution? Tokolande exemple biblique. Il faut to kanga ba église wana to abolir to buka ba temple na bas biloko na bango wana. Ce que to longoli cette fausse église na Congo, mboka na psiko kangolama. Oui. Dieu est un esprit. Tolanda, makamba Congo ezapeka makampe spirituel. Présence ya baskiver oyo, eza malédiction. Boluka ka punition wana botala ka chaque dimanche. Donc ceux qui nzela zole komoni église okibi chaka yo moko eba jana mtema, voici pourquoi Dieu ne me répond pas. Présence biloko wana. Ceux qui boyoki biso invitation to kena Kamanyola to kende kobina to kende bomitana mituna bino, voici une des grandes raisons pourquoi nzamba zoko répondre kolongote à cause ya aventurier wana. Donc bomoni bino moko bato yo bazo sala ke bokangola mate bo jouir te bango wana.
tolanda il faut bopanza il faut balongwa menga na moni lokola balingi penza kosambela Yesu na bango mingi bakokende na bango kuna na Israël bake osambela mabe eza te bongo Yesu ngo il faut seulement ba obeleleka na Congo ayaka na Congo te ba résurrection pasela kango na Congo te balobi ayaka nde kuna supe na Israël résurrection nasela kango na Israël kuna sikoyo bato oyo babelelaka ye bakende kosala ba église na bango kuna na Israël totala na ndenge ça va donner parce que leur présence jusque-là nous n'a donc tout ça mon akutu évidence que l'église existe na Congo preuve ta côté rien oh ata banda nanga boye bisoki nzambe apesaka biso ata tozala ata na ba social moko boya bien tokokai koloba donc nzambo tobondela aza correct peut-être mais biso kutu na eloko ata moko te tobondele sur le Congo asali nothing rien donc parce que ba église wana baza ba skiver vos prières sont en erreur tolanda il faut to sala ndenge to salaki basalaki na Ancien Testament il faut to buka ba temple na bino wana il faut to déraciner Baal tokani oui bokansaki to saka ba yuma to comprendre na bino te faut to déraciner molimo ya pain god onzambo azalaka ni mobali ni mwasi qui encourage l'homosexualité wana toyebi bino toyebi ba jeune bino très bien kaka ndenge Bible loba batongi ba temple à Baal bino boyeli biso molimo ya pain god na Baal kuna na kati ya Congo mais nzambe na biso silikeli biso pona nini pourquoi zoka biso te pona présence ya pain god na Baal kuna ndebi kambuto zanango yango wanati il faut bo pikola biloko ya banzambo na bino korompi wana ezo simba te na peuple de Dieu biso toza banelaka bakotu ba tolo bana langue nini ko batu na kibunzambe na bango cette bunzambe étrangère bomemeli batu ezo simba te na biso yango nzambe bakoko na biso azo répondre biso te po nzambo bozo kosambelelaka batu chaque dimanche oyo aza étranger aza ya biso te mais soki bozane kaka tetu bolingi mingi bokende kosambela na Europe bokende kosambela kuna na Jerusalem ube bokoke pata na Hollywood boke sambela kuna babandora na tangi esprit nyaka kuna yango wana yango bomoni kuna baza un peu mieux positionné po baza epai na bango baza en contact avec leur Dieu bino boza mal positionné bozo yela kabiso ba milimo banzambe étranger na terre sainte yango na lobaki na bandeli les chrétiens boza milimo mabe boza mitema ya mabe to na besoin ko kende ko luka Satan te to mona ka Satan na bilongi ya ba chrétien bébé to za na ardage moko to lobaka en anglais supposons ça na camarade moko yo ke a trahir yo il te veut du mal to na ka phrase qui a besoin d'avoir un ennemi quand tu as un ami comme celui-ci? Toyokane. Mais un ami qui te poignarde, un ami qui est réellement pas ton ami, c'est un ennemi. Est-ce que vous en avez besoin d'un ennemi? Vous avez besoin d'un ennemi. Malata pour soi même comme un camarade, mais ennemi no yewana. Le quoi la bisope na Congo? On reconnaît un arbre par ses fruits. Le quoi la fruit est bino ba chrétien. D'ailleurs, quand bino boza stérile spirituel, boza na fruit ata mokote bobote libato. Loko bino boza stérile. Boza ne loko ta moko ta malamu bomeli biso par contre boko contribuer ma na mboka. Est-ce que toza na besoin de luka Satan? Tu as besoin de luka ete? Est-ce que nous avons yango bomoni Satan qui para biso te? Po to na besoin kuta ko kendo ko bundisa ete parce que toza na bino. Vous existez déjà. Tolanda yango na esprit ya ko pamela molimo mabe. Na bandino na bino ba chrétiens vos pasteurs dégagez la terre congolaise. Ça sera encore mieux. Bisoto tika la bana na nzambe. Comme ça le Satan aya ta ko tester biso wana. Comme ça to ko réellement ko benga na ye. Mais là ya kate parce que vous êtes déjà là. Tolanda donc bokende to sto mon to yebi identité na bino, to yebi rôle na bino, to yebi mitema na bino mabe wana.
bomoni bato lokola babiso boy bomonde Paul Kagame atia discipline na Kigali talatina ennemi na bino Paul Kagame avait compris que soki atiki désordre ba église na mboka mawa trop na barwande atie discipline kote wana mawa bwaka ba religion tala lelo China tolanda bomoni bato lokola babiso boy tozo jouer rôle ya ko diriger bino on ne verra plus ba temple ba Baal na ba pangad tokomona kango lisusu na kati ya Kongo wana tolanda toko buka biloko na bino wana et puis réellement bana na Nzambe bakosala prière nationale ya kosenga penza Nzambe bakoko na biso pardon alimbisa biso po bino boza bad news boza les libabe qui freinent le Congo, vous les chrétiens. Oui, vous les chrétiens, vous êtes le mal. De la maladie qui freine le Congo s'appelle christianisme. Et les symptômes qui fait souffrir le Congo, eza ba religion na bino na biloko na bino na tongela bato. Boza bokono pour le Congo. Congo est malade. Maladie à Congo s'appelle les églises et leurs pasteurs et leurs adeptes. Ne combat maladie ozo kotungisa Congo. Ok, bande konangeza lenga mamuluba. I love you all. Bye bye.